tongai na imposer ngana imposer kamutu na imposer kamutu bana mususu wana kati ya lopango bazali na ba situation wana na yebisi nzamba lobi yebisa mwana boye po ya mobali yebisa mwana boye po ya mobali mais nakuti na kati ya basusu ya basi akoloba na ngai nalingi mobali wana te ngai nalinga ko kuna or na kati ya lopango naza na bana basusu nzambe alobaki nzambe alobi na kati kasavubu ya kalamu mwana mususu sezabu akele bakobala kaka basi oyo ye nzambe akoloba mwana kuna akobala akele mwana kuna akobala kasavubu yo akobala nini mais bango moko bakele bakasavubu basezabu peut-être baza na mposa ya basi peut-être baza koyoka komona mitingi wana nyonso eza koleka ndenge wana mais mokolo bokopose kai question na korepondre kaka na bi okobala wana te parce que père ayebisi ngai te ye akoyebisa ngai te sikawa kasavubu akobala interne sikawa sezabo akobala interne sikawa akele akobala interne donc soko yo ozozila akele kasavubu to mpe sezabo yo kozwa eloko te na sina oui mais basusu bazali baza kozila bango okozwa te nzambe alobaki na ngai ndenge wana nzambe azali kosala miséricorde à qui il veut faire miséricorde conforté te tala mpo nini ati yo na situation wana nani lelo azali riche ye ayeba kati ya kozala riche nani wana atelemisa loboko na atelemisa loboko na ye peut-être oyo bankoko na ye bazalaka très riche ye akoki koloba te ayebi me nkoko ya nani azalaka très riche atelemisa loboko richesse ya biso nde bato toyo koforge yango sikawa toza na bankoko oyo batikelaki biso richesse ya matériel yo ozali kotraite mobali na yo de pauvre azali na eloko te azangi bo azangi bo ngai natongi ndako oyo 67 66 natongi terrain 67 natongi 68 69 nayi kokota na ntango wana bariche ya lelo batonga bandako koleka oyo bazalaka na mbongo te biso tozalaka na mbongo na ntango wana oyo biso ntango eleki me talaka basusu sika bazwi mbongo natalaka basusu mais j'ai des bons pour ya bato basusu awa sinye ngai boyi futanga afuta ngai te ezali wana nape naderanjaka na ngai bato te nabombika mais bon soki asali ngai monoko lobi bongo bon mais lokola bango basi bazwi bakoki koloba te baoyo bazwi te baza na ntina te attention parce que na kati ya bana na ngai awa oyo akoleka bazairo nyonso na mbongo peut-être azali na kati na bango wana koseke te koseke motu te na pauvreté bato basusu mibali mosusu bakozwa richesse kaka soki abali mwasi wana nzambe aponeleki toloba ye ayebi kosala mombongo te po ya condition na ye to mosala ya soda to misala ya leta to mpe na société asalaka mais mokolo akokutana na mwasi na ye wana nzambe asili ye puissance ya kosala mombongo makasi ntango akopesa mobali na ye ide puiske ngonga ekokoka nzambe alobi ekoka alobi te pese ngai kaka mwa biloko nakende na chikapa kuna bazosomba biloko malamu ale mwa mbongo akei kuna na chikapa akei kuna asombi na diama aye nango atekisi awa azongi lisusu mbongo ekomi ebele obandi okama bapauvre bakomi riche mais non ezali programme ya nzambe oboyi mobali na yo mpo azali pauvre likambo na yo mais nzambe ayebi nani akozala pauvre mais nakoki koyebisa na bana babali basusu oyo baasi oyo baboyi bango bazali kaka awa bana ebale mbonge nzambe alobaki boyi lokola bopeseki ye mokumba ya ye alukela bino basi soko mwasi aboyi komela papa ebale mbonge papa ebale mbonge akobenga na yo na mwasi wana oyo yayebisaki yo bokozala esika moko mwasi akonfirme reçu na ye problème ezali lisusu te mais nzambe akodésigne yo mwasi oyo okobala mpe soko baboyaki yo na pauvreté ye nzambe akosala mpo ya kolakisa te azalaka pauvreté liloba yango nakanisi soko tolandi tokosukisa te bite yeleki molai baexemple ezali eteye nabaki na perte bitiya wana nayebi te tokata yango ata bitini misatu obi na koteya lelo tokokontinue mardi yango wana esengeli kaka tosukisa wana
Na Nzambe fango ayemba logembo moko et puis welcome. Maman. Donc, on a une moitié au-delà de 20 ans. Parce que nous avons un problème d'éducation, et c'est que nous avons un tango, nous avons qui corrèle de pays. Et moi, je suis en train de faire un peu de bango. Donc, on dit que nous avons un peu de maman vient de la Zaïwana, nous avons un peu peut-être de la Zaïwana, et c'est comme ça. Parce que nous avons un peu de maté. Parce que ils ont qui la ligne. Alors, il faut que nous ayons. Il y a aboyaka côté sans Nzambe puisque na lobi na devant bana Nzambe lobi na sanctuaire ce côté na lobi 3 fois oyo mokolo na lobi et dis-moi mikolo na lobi et dis-moi mikolo na lobi changer na boyaki côté sans Nzambe ozali na miso ozali koyoka ozali na toi ozali koyoka Kaki omonaki kaki omonaki ozayo moko fote nayo moko fote na ye moko aboya kinzambe yageni ngana na tu. Voilà pourquoi on a ça dans la vie. Dans la vie, on a ça dans la vie. Mais on a dit mais on a pas la maman. Mais on dit mais tu parce que on dit que comment tu n'as pas qu'à nous makati mais on dit mais hein au tu n'as dit ni maman yaki bango moko notre mère a dit ba esprit na nzoto ya Christine alobi akokendo kutana na mwasi ngana kobala akotinda ye na Nzambe. Notre mère, Maman Marie, n'a vu bon, il n'a pas vraiment de développement. Christine a mis en transe à Kei. Si, et c'est quand elle a coupé la maman. Aïe, bien, elle est comme côté. Maman Zaïkouya Wanandako, la kanisa yakata 5-6 fois. Bah, esprit n'a pas Christine, pas que donc comme ça, il y a un bango. À ta fois, on a évité. Christine m'a évité, bah, on a évité. Bah, pour y aller, bon, va bloquer le salon, ce salon ici, à dominer. Donc,
ngai na zandi komona sala ngai moto na sala ki ngai na sala ki nyonso sala mina nzambe mama yebi yango Christine ayebi na yete bana pe bebi na nazali wana beaucoup de choses alors tu na ba esprit na tout donc oyo yayeba yebana kina bango liboso basantu oyo notre mère atinda mpo bakende kokutana na ye notre mère ayebi tingai kakutinda ba esprit bakende kokutana na mwasi oyo nga na kobala bakokutana na nzambe ngono bi na nzambe wa alobi atindi donc ye mama atindi ye kuna mpo bakende kokutana c'est comme ça que faut basi na question yo zo fana na ndako ndenge nini yo kende sikuna na kende kina ngai te mama ye moko ayebi mwasi onga na kobala atindi basantu na ye bakende kokutana na ye azalaki koyawa au moins 5 fois ya liboso atuka ata mwana moko ayebaka te ata mpe motu moko ate koyeba ntango mosantu moko abimi na nzoto liboso mosantu moniki ayi kobisanga basantu oyo bakendeki mission notre mère balingi basolola na ye naobi bon lelo tokotala wana na zolo lelo tokotala ala ayi apesi ngai masolo natuni nkombo ya mosantu apesi nkombo na ye bon esili nabi bon nayoki alobi lobi nakokende kokamata ye lobi yango nakanisi mokolo yango Christine akendeki na classe bodokola ngumba ekokasi bakoti na nzoto na ye bafunda na classe babi kokamata ye voilà comment ça se passe. Oyoki sem nazala ngai na lisumu te nazali kaka na esengo ya kozala mwana wa nzambe esengo esengo kozala mwana wa nzambe esengo mbote vraiment mokonzi mbote bana ebale mbongo kombo na nga etoyi mono père nangi natuna na question jeune garçon akomi na age moko plus avancé aa na besoin kobala mais mwasi ye alingi asa abota na ye baparent pourkua bayebiki ye aza mwana liboso fo basalele baceremonie oyo neti esala bakutie mosusu mwana liboso fo bayele ye mwasi boye alingani kaka wana asa abota wana baparent balingi te sikoyo lisumu eza panani po ye alingi kaka wana nzambe alobi te mpo ya baye balingani soko balingani moto mosusu asepare bango te kasi yo kaka na ye soko olingi kobala mwasi wana ayei kokota na libota mobimba na ndenge ya bino ya kotia yo oyebi te baboti no bakobalela mpe yo mwasi po akoma mwasi na yo esengeli baverse do bato wana bakoti déjà en opposition depuis le départ na ndenge yo yebaki avant papa ebalemoki ya banda mosala na ye ndenge bato wana bazalaki na force na bango ya kindoki soko osantetaki na ntango wana résultat nini ya malamu kozo okoki kozwa résultat moko te okoki kobala mwasi wana akoya kosala mobulu mpo bakotia ye badiable na nzoto bakende osalisaka ye makambo ndenge na ndenge okoki kobala ye balongoli ye mabota akobota te ekomi lindongi nzambe asilaki kobongisa mpo ya mwasi moko mobali moko oyo yaye mobali quelque part oyo yaye mwasi quelque part peut-être na même village peut-être na ville moko to na likolo biso yo oluli kaka wana abota na mobali na baboti bamoni ye akoki te peut-être mpo ya raison ata ya makambo ya abota te mais peut-être comportement na ye eza malamu te baboti na yo quand même bazali na appréciation mosusu ya situation peut-être soko bazandoki te bakoki kotala kaka comportement ya mwana oyo a bas âge aduisemi aboti donc azali mwana mobulu baboti bakoki kokanisa boye te akokanisa yango lokola azali mobulu akota ndako ya mwana na biso akotelinganisa mwana ya biso na mobulu nayebi yango mingi awa na lopango lesantu na parapsychologie appliquée agene mama oyo wana tomona wana nazali kobota
na bomwana